santé, bandeko na ngai, j'espère que vous allez bien, ngai pe naza bien. Lelo nalingi tosolola likambo moko ya maladi moko, maladi yango bate belé, donc yebani vraiment bate belé ba yebi yango. Maladi yango ezaka na libumu, aya tolobaka libumu, mais eza libumu te, eza ya estomac, eza pe estomac te, eza poso ya estomac mutu ebelaka. Bino bobenga yango maladi ya libumu, donc soki nazwi bato pana ngai balobaka ke naza na maladi, naza na maladi oyo ya maladi ya libumu. Normalement eza poso ya libumu mutu ezobela. Na yekoli ke balobi nanga ke poso, so na bina loba poso eza poso o tozomona ya libanda, so na lingi na loba poso ya nzoto ya kati balobaka liposo. Eza solo na yebite bino boloba nanga, me na yekoli ke poso ya kati ya nzoto babenga yango liposo, babenga yango poso te. Poso oyo onazomona libanda yango tolobaka poso, poso nyonso ya kati babenga yango liposo. Donc ouais, na yebite soki boyebi secret nango batebele bayebi yango te, pe ba docteur ebele pe bazake ba munganga babina ngana lobaka docteur te na loba munganga, ba munganga ebele bayebaka te maladi yango eyaka ndenge nini. Donc nazoloba maladi ya gastrite, hein? Maladi yango eza maladi oyo ya poso ya estomac oyo ya kati mutu eza na inflammation. Ouais, eza na inflammation na kati yango to benga ke maladi ya libumu, bien batu balobaka ke maladi ya libumu. Mais boyebi ke ndeni ne yaka. Na ebite soki nansi eza na batu tu obayaka pa nanga na explica kango ndeni ne yaka normalement e yaka pona soki vitamine C esili na nzoto, donc esili eza la réserve po tozala appelle ba réserve na nzoto tena makila monezate, mais na kati nzoto tozana ba réserve, mais wana vraiment e yaka sob na réserve nyonso na kati nzoto nyonso vitamine C eza lisusu te sima na maladi yango eye. Est-ce que nana yebaki yango secret onana yebaki yango avant? Donc yango ozomona ke ngai ndenge nazalaka na, donc so nazo traiter mutu ba vitamine nyonso ezangaka te, donc ba vitamine oyo eza nécessaire na nzoto, ba D, ba 4, ba E, ba C, donc ba magnesium ezangaka te pona eza nécessaire na nzoto biloko wana nyonso ndeti boye, hein? Ndeti boye soki vitamine C na nzoto ezangi maladi eye. Bactérie mo ekoko zala nango eye nango, mais koko te so za na vitamine C nyonso po vitamine C e dakana makambe belé e dakana be infection belé soki bactérie yango eye ekoto na nzoto, soki vitamine C aza wana akolongola yango ekoto na nzoto te, mais so oza so na vitamine C te na nzoto, donc ezate zala na o ezate zala nango na réserve eza source de mon maladie wana ekoti. Ouais. Donc yango na lingenge na loba bino na expliquer bino maladi wana eyaka ndenge nini batebili bayebi bwana ngai boeskize ngai na ebite soki na bandela azalaki kimia, mais ya muninga na ya gange libanda yepa gange. Ouais. Donc yango eza nécessaire totalaka tokipaka ba vitamine na biso to sala ngo beza me tokendaka pe po bakoki ko sala ngo ezamba ko tala ngo bako sala test ke soko za ngo bi ozana ngo te, mais nga pona ngai loka vitamine C abomba ka vemate na nzoto yango na pesa catholique ko melango mu colonia surtout bato bayaka pa nga bayebi ke bazala ba vitamine bon o ba melaka mu colonia so vitamine C pe azanga kate. Donc azalaka réunion surtout ya komelango mimi ezalaka deux fois na mukolo po vitamine C nde na explica ke eza vitamine ya mai ozwaka wazana ngo siku posa o eleki ya bimisi yango na masuba yango na pesa kango bakabula kango na pesa ka deux fois po okabolango po oyo soko melango nyonso ebele mbala moko nzoto kozwa ngo te yango na kabola ko melaka melango ata deux fois na mukolo ezala tanya nyonso na nzoto. Mais na kambo oyo vitamine C salaka na nzoto explicango na vitamine C soko lingo yebango nyonso kendenga edaka pona infection ndenga edaka pona système immune, donc eze belé
eza makambe belé wa sala kana nzoto mais eloko secret on alinga na loba na binongo lelo boyeba ke maladie oya poso ya estomac ya kati gastrite et yaka so vraiment vitamine C za sute na nzoto yango okokozwa maladie wana soko déjà ekoti na nzoto eza vraiment pas pona kolongola ngo bien sûr bomela bakis banini mais ba pesa mi ba antibiotique eza vraiment pas pona kolongola ngo na nzoto pe eloko nango mabe pona nzoto azwa ba vitamine akotsa ngo na nzoto ndenge sengeli soki poso wana aza déjà kobela eza vraiment problème ndeti mingi ezalaka vitamine B12 hein bato bazana maladie wana po bazwa vitamine B12 ezalaka mois passé ezalaka vraiment mois passé pona bazwa ngo pe kota vraiment na nzoto ndenge sengeli pona poso wana azana inflammation azana infection donc soki poso wana azobela po eze poso estomac biloko nyonso ava tokotisa ngo na nzoto ekendaka na liboso na estomac eke na intestin nsima nango eke na foie nsima nango na foie atindi yango na makila nzela nango eza wana sikoyo soki organe moko soki nzela moko eza déjà ya transport donc poinsi moko eza déjà bien te so ozokumba vati il faut leka bapoinsi ebele so point simon nzela moko za de bien te na asire okurumela wana po okumesiko sengeli ou bien bamisusu ba okanga mawana bamisusu do bino boyebi nde na lina loba soki nzela biloko ekoleka ou bien bakisekeleka soki za bien te kisipeke koma ndengo lingile kise komesike sengeli eza la pe moi problème po esala mandengo lingi yango eza vraiment nécessaire comme la biloko wana ona lobanga na pesa conseil que vitamine D, vitamine K, magnesium, vitamine C, ba vitamine wana nyonso to ba zinc, ba zelene. Donc eza nécessaire, eza te ke ngana sala mpona tumbula bino ke bonio kama bomela biloko wana ebele na ebi ke eza kuna ba docteur mususu soki batonga na traitaka ba kepa ba munganga wana ba lakisi biloko ba mela ba ba bango ki bo eza bele alingo bomayo non bango ba yebi tina nango te mais bazo loba oyebi tina ya vitamine C te salaka nini na nzoto bien sûr oyebi ke oui eza bien pour la santé pour na ba infection ni mais tina oyebi vraiment te mais ozoloba kaka po loba ke eleke belé et que bomayo siko tango biloko na biso to banda ko lia ezala na biloko na kati po ni to kufaka te obie bato oyo bandimela kanga so na bino mongo kemela oyo mela oyo bazolanda vima ngande na loba pani bakufa te po ni santé na bango balobaka ke nazo sentir vers na komi bien nazo mona ke avant ndé nazaki muta kufa déjà po bayebi secret nango te bayebi ka koteka bakisi oyo ya fama oui bango bayebi kisi moko bibiso do mesana Amerika paracetamol moko bongi mais wana ezaka aussi 6 symptômes bongi cité hein donc jamais wana meza jamais muta ko sauter jamais ezalanga na jamais atanga na lobino ke mela kisi o ko bonga obonga te so na peso na ba vitamine te na peso na ba minéral te on zoto esengeli bino mo bozo comprendre de na expliquer bino ba biochimie ndenge travaillaka na nzoto ke eloko yo posa la hormone oyo azana posa ya bien sûr ya protéine o mais aza na posa vitamine o aza na posa minéral o eza lokwa vatir vatir na ko pesa karate huile mbala mona lobine kumba ou bien natalika monter eza bien na lobi ke kumba sana te essence sana ta mai sana ta huile non na vati pe photo sa total makambe belé mais na médecine comme nango kaka nazoka passe eloko boye ou bien mimezala na motema nanga ezebeta tout bazu ba pesi okisi e kangi nango kaka koli te motema neze continuer nango ko beta mozo sentir ka resouté hein au mona ka un jour ke mutanga koya ke o akufika boya koya abela kita koya akufia koya ke non abela ki mais loko ba pesa ki kisuna ndoko mela eza loko ba kangi koli abande ko sentir ka onte sko zo kanseka za bien tout ko beta wana esilaki non esilaki te ba kanyonka koli likolo ozo sentir ka ngo de souté donc ba traiter ka symptôme ba tete loko te zezanga po mutema peso signal wana akomi ko beta tout ndenge na lobaka nzamba sala nzoto na biso kitoko eloko nyonso ozo bela obi ozo sentir eza signal donc ezaka signal wana ko laksa OK eloko moko zezanga na nzoto obi eloko moko eza bien te ndenge mona ba vatir ndenge na pesa ka conseil ke na lobaka exemple ke mine de peli OK na garage batale eloko ni zezanga ndenge mona biso siko pa na biso eza malade hein ba peso ba symptômes eza pe maladie te eza ba symptômes
maladie nyonso tu eza symptôme. Maladie nyonso tu eza symptôme eza ka pe pona air wana donc elaxite ke eza pona libela non soko obongisi eloko wana oyo azopesela o symptôme obongi na obongi pe maladie ebele tokóma nango ebele pona intestin na biso wana pe na kosala video pona intestin ebeba mingi baladi ya chronique nde eza bamontere na biso ya nzoto bamontere na biso ya nzoto mutu ebebe ebele ebebaka pona sukal ndenge moko pe na vitamine C soki botuninga ke soko vitamine C ba réserve oya vitamine C eselaka noki wana pona nino bien omona moto mosusu azomela vitamine C mais ezezanga kaka na nzoto eza pona sukali omoni nzela direction oyo vitamine C akotaka na nzoto eza direction ndenge moko poinsi ndenge moko na sukali bakota ndenge moko eza poinsi moko siko soki yo na tongo banda tongo tipukwa ozolia fufu ozolia lipa donc ya onka mtezele ezeleka na nzela wana na points wana ezesala embouteillage te siko yo vitamine C fazelat vitamine C fazela nanu points comme lipo po yepa kokoleka mais yo nyonso zokotisa sukali zokotisa lipa okotisi omeli café obie ti otie sukali olie tongo lipa otie lipa wana eza na sukali na midi olie fufu obie loso na poka susu na après midi wana olie ba yogurt na mino bosomba eza déjà ba fruit na kaso zokatisa eza fruit mais fruit wana basali yango na labo eza fruit ya solo te ne basali yango na labo eza sukali donc 90% sukali ndenge za wana batili okaka goût ya moi ya fruits za na kati po kanisa ke ozolia fruit ba fruit ba yogurt nyonso bosombaka wana bozo kanisa ke za na fruit te fezele za na 2% bien 5% fruit on peut ya labo ya chimie ya naturalité ke ba buki so kanisa ke ba buka va ba tsena kati za lokuta nyonso basala na labo ba baksi ba nina bongo ebele bu pepesa goût wana mais 90% eza sukali. Donc banda tongo tipoko zoliaka sukali donc vitamine C nzela alekezate points wana ya lekaka eza points moko na sukali ba lekaka points moko na sukali siko soki sukali ezotondaka ya zanzela ko lekate siko so bakisaka ya bimine na masubati siko so sala ngo nyonso moi kote zate mono zo mela na yo vitamine C mais azala nzela kota na nzoto na ote yo zo kota ngo mais yeso ka komi na estomac pa kota na nzoto nzela zate nzela ko kende zate donc abimine na masuba po yo zo point no mobimba ya nzela ya leka ozo tondisa ngo na sukali yango bino boloba kenga na za ennemi ya sukali oui sukali za ennemi na nga donc na linga iti po abebisa makambebele abebisaka vraiment makambe belé eza na batu ona lobake oui okokolia na yo sukali mwa muki ebele pete mais za batu ngo ona kolobaka okokolia bango basala sport makasi po babimisaka ngo énergie na bango bazwa na sport makasi wana bazobimisa ngo na sukali donc bazozwa ngo na sukali elongwe daya na nzoto bino bovandaka banda tongo tipoko vandelaka télévision oningana kate ovandela ka télévision so ke ku musala tango kozongo yeko vanda na divan ovandeli téléphone siko ko obimisa sukala ngo wapi sport bosala kate kotambola botambola kate obimisa sukala ngo wapi siko sukala ngo eze kota kaka eze vanda kana nzoto siko yaza loka vitamine C te sukala za loka vitamine C te abima na masuba non ye ako soko leke belé azui asali yango graisse simana nga bambi yango pa na nzoto donc azane loko mususa osala te il faut sala bongo yango il faut vraiment que ça la attention pour na sukali wana det maladi wana ona lobi gastrite wana akokoto kaka na nzoto soki sukali eleki yo pe belé na nzoto atozo mela vitamine C ezekende sika nango esengeli te pona sukala bombi na nzela wana mana ebite so bo comprendre donc soki na bandi ko expliquer makambe belé pona sukali eza ba montagne na biso ya nzoto non ça la sous vidéo na expliquer bino ba montagne na biso na nzoto to za nango belé mike eloko nyonso na nzoto eza na montagne nango donc eloko nyonso za na nzoto eza na montagne kaka makila ya rouge wa kotsaka oxygène kaka yem taza na montagne te mais loko nyonso eza na nzoto aza na montagne. Donc yango eza nécessaire ko battre la sukali pe bebisa mais non ça la sous vidéo pour nous expliquer que ba montagne na nzoto e beba ka pe pona nini mais eloko nini edaka ke ba montagne ezala bien. OK? Merci, j'espère que vous comprenez. Ce qui vous comprendre te boyebisinga na bandele sonde kaka na lobaka. OK?
bonne journée, au revoir.